Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille des BBC. Boy TV, bah bonjour, bah bonsoir. Et si que les hommes et les binos partout dans le monde, j'espère que nous, la grande famille, vous allez bien. Nous par la grâce, nous avons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer partager. Ceux qui ont appelé Mbala Liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien. Voilà. Les gens bino BBC, Boy TV. Famille Libota, shalom, shalom, shalom. Je sais que non. Bokozangisa kota na émission na biso yote. Bah bonjour, bah shalom na bino. Bo aimer kaka bo partager. Voilà. La Chine, on est ensemble quoi. Voilà. Le péché love. Bah bon week-end quoi. Voilà la grande famille, je crois, bon mon titre, bon mon photo et miniature. Dans un retard à aussi la analyse vu que biso no story bi que non influenceuse tiktokeuse na kombo ya Maria Ntumba. Elle a été arrêtée na parquet depuis hier. Alors, ce qui m'a maman bébé ça y ça la analyse. Premièrement, na koloba boye. Namoni agissement ya batu. Namoni ba life ya batu. Nayoki batu balobi, nayoki batu baleli, nayoki batu bafingi nani justice à Congo, nayoki. Mais essayons de réfléchir. Moi, personnellement, la fille Maria Ntumba na sepelaka na ye. Ceux qui nalobi na sepelaka na été nakosi. Parce que chaque jour, nakotaka na page na ye. Il y a TikTok, na page na ye, il y a Snapchat. Parce que biso toyebi ke no aza kopikole ya Karine Mukonzi. Tokoki kochama ina monoko te. Po ye moko pe abima ya koloba ke non, nga penza nazara penza mwana Karine Mukonzi. Malgré que non, qui star ango ndenge bungi sakabatu et voilà et kinda ndenge kinda wana. Alors, tomoni Maria Ntumba bakangi ye. Maria Ntumba, elle a été convoquée 2 fois. 3e fois ezalaka nini mandat d'amener. Oyo ndeko na biso mwasi akomaki na kini, azaki na kini te, akomaki na kini depuis le 24, mais akeneki ko se présenter te. Bandeko, na osala analyse naza au milieu du village. Lorsque je dis au milieu du village, bon, na loba kutu même pas que nous na osala au milieu du village. Na osolo la pembe. Parce que arrestation ya Maria Ntumba est blessé bato ebele. Il y a façon bakumbelier makolongulu et voilà vraiment ils a vraiment humiliation. Mais ce to bito kota na se ya likambango que no ya humiliation. Ndeko na biso ya mwasi azaki na faute. Pour nini na lobi faute? Lorsque batindilaki ba convocation, elle n'était pas là. Azaki na Chine. Deuxième convocation, elle s'est dit atinda avocat. Avocat accueilli, avocat baboui koyamba avocat ou encore baibsi avocat que non ba ko repousser date te vi que non Maria Ntumba azana Congo te. Et c'est fait-il que non Maria bima pour na quoi interpeller justice. Ou encore quoi interpeller ministre de la justice. Alors, tango siko Maria Ntumba ayi le 24. Hier c'était le 27 au Bakangaki. 3 jours déjà na Katiakin. Tango akiti na kin. Tout le monde a ba vidéo. A commis le même jour wana dans ma master nae ba ofungu la champagne. Peut-être on s'est dit a commis ba 14h bon journée les lendemain peut-être le 26 alors que Neko s'est présenté. Loko la ba niat ba loko ta ki na aéroporté. Malheureusement la fille qui Neko s'est présentée te na ebité ce qui avocat nae a lobé là qui est ni reste aussi à savoir. Parce que toujours ba kaka non pourquoi Neko s'est présenté te. Et souki wana te ba vidéo azosala ba vidéo ake kozwa ba marchandise na ye a lancé message que non akoza na promotion le 27 à partir à 9h tout ça l'état ezotala na yebisaka bino chaque fois que non makambo elekaka sur les réseaux sociaux bakonzi batala ka makambo nyonso elekaka sur les réseaux sociaux. Yango na lobaka ta makambu oyo ya baleza bakwiti ndenge bayaka na ba acharnement na bango toza kaka un jour. Et comment qui keno bakine kozwa parce que ceux qui ont déjà na mandat d'amener place nyonso bakozwa yo, place nyonso bakokuta yo, bakotoka yo. Là, eza
mandat d'amener. Maintenant, comment est-ce que la dame elle s'est retrouvée pieds nus? Dès lors que les autres toujours une vraie version. Soit disant, bah, qui kozoaye, a chepé mounoko, soit disant, bah, policier, bah, qui kokangaye, a l'obéla qui pe bango mabe, bah, beta qui est, bah, blo mo bongo. Et voilà, bah, kangi to moni vidéo, oh, et ça, les bah, te belé, passi. Y a passi. Tant qu'une femme aussi, n'a pas qui passi. Il fallait être là, quoi, na, ata en Afrique d'ici, dans peut-être, bah, que nous ata maintenant, les papas, na yo, et zo, bon, je sais pas, mandat d'amener, et qui n'a pas bongo. Na tuni bato babi mandat d'amener qui n'a bongo parce que c'est comme si au sala qui tétitesse mon roboué yo bazo zela yo olo qui ne se présenter au sali tétitesse mon roboué. Ça fait mal. Et ça lui passe. Arrestation à moi sur. Mais c'est quoi yo? Ce qui te lobi to kota penza na mozindo, ba te belé ba qui passe. Ba te belé ba interpeller nani justice. Ba te belé ba leli. Mais revenons maintenant. Pourquoi Kao est commis? Bandeko, makambo ezebede. Bomoni mutu soki olingi mutu. Kolinga te vivre na mutu na hypocrisie. Moi je trouve que non, batu nyonso ba vivre pembe nya Marie Ntumba, ce sont des hypocrites. Comment? I don't know, na ebite. La fille au fongoli boutique na yo. Nanu soki obito tala Marie Ntumba abima trop, nini na obaki awa ke no copie ya Karine Mokonzi. Abima pe trop. Na kofinga. Donc ba chaye eloko ba bi moni Karine ba pesa epenza nani boye ke moni Karine boye kene boye papa oyebana. Avandisa ki idéologie wana. Avandisa idéologie wana. Yango akomi oyo aza lelo. Mais moment oyo aye kokoma oyo aza wana. Bandeko okomi fiancé. Oza na boutique. Il fallait qu'on arrête ba biloko mususu. Il fallait qu'on arrête ba biloko mususu. Namoni maman Esther Aolela. Oui, on a toujours dit ça. Adage nezangate. Yakoloba keno, après la pluie, il y a le beau temps. Oh, après humiliation, gloire mutuyaka. Oui. Maman Esther aza mosele nzambe. Est-ce que boyebi défaut moko oyo nani Marie Ntumba za nango? Marie Ntumba, elle parle à l'obaka mingi et azana maloba na munoko na ye. Na art de parler azanango. Na insolence azanango. Donc art de parler côté insolence azanango. Côté peu moi sagesse au moins pe que non moi non za moi ma yele. Mais sikoyo acha amicha na niveau moko ya koloba ke non muto a conseiller te. C'est pourquoi na linga Karine Mokonzi. Je vais na ko s'expliquer. Bon moni Karine Mokonzi asa fille moko boye. Atako ya a lobby, s'il s'agit ya kosenga pardon. Karina zonga ko ya kosenga pardon. Ma vidéo est belé. O Karina ya pe a débordé à la fin de compte, il pas sengi pardon. Tant ko bima ya kosenga pardon. Peut-être entourage, ba tout pe ba conseiller. Mais Marie Ntumba soki lobi aya amatisa mutu penza finga mutu. La fille azana pitié te. Et natikala ko mona place mon côté. À ta vidéo moko ya Marie Ntumba abimi boya sengi pardon au grand jamais. C'est une fille d'abord ce que le bio peut ça y conseil à cause de miniature na yo, à cause de photo nani commentaire na yo ou bien vidéo na a taguer yo wana et puis à l'obélio mabe. C'est-à-dire que non, ngana mona ki que non et comme qui ne ba excès des zèle. La fille elle est arrêtée. Bandeko, je suis une mère, na mi na place oyo de ba kangaki, mais tolo ba vérité. Pour na kosunga de commencer. Humiliation o natali kuna na moni suna mobali na ye, c'est quoi au juste? Pour na nini ba komi na niveau wana? Eza langage. Ya mwasi nde komisi bango bongo. Bandeko, mokili oyo toyeba kovanda na sa moyo yo. Ata oza na art de parler, yeba nini okoki koloba. Soki tolobi to kende na makambu o parce que jusque là na moni avocat moko boye abimi alobi ke non, ayebi déjà mutu oyo afundi Maria. Mais moi, ba lubango ezate parce que affrontement est causé la lundi. Comme pour dire que non, alala qui na prison. Ti lundi, nde mutu o apporta qui plainte bakoya, basa nini, basa affronter.
Marie akoki kozana 1000 chances ya azala libanda to bakanga ye. Vi que non ministre ya justice asa kwesi que non mutu akoki kokindeka na prison boye te fo balandela kana ye voilà. Mais to moni papier moko boye awa lettre moko pe bimi balobi que non na kana ye balobi bien. La tiktokeuse Marie Ntumba risque une condamnation de 6 mois ou une année en prison. Ozolanda, la tiktokeuse Marie Ntumba risque une condamnation de 6 mois ou 1 an en prison. Le parquet poursuit la tiktokeuse Marie Ntumba pour violence de l'article 360 de l'ordonnance loi 2310 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais de réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique de ou toute forme des supports électroniques. Des supports électroniques est puni d'une servitude pénale d'1 à 6 mois et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs congolais ou de l'INDC message yango eza mukuse, voilà, je crois vous comprendre que non eza likambo ya insolence, eza likambo ya kofinga. Marie Ntumba aza na défaut moko bandeko botika toloba. Mama Esther Ngalasi je crois. Namoni alobi wana mais natikala komona ete tangu Marie Ntumba bimaki aye koloba mabe pona pasteur nani, c'est pasteur qui? Pasteur Walesa. Tant que yepe corps du Christ, il fallait bima. Nakotala yo omona que non, elle est fan de Marie Ntumba, mais elle pouvait aussi kosa nini kosunga Maria et non pas kobima ya komona moni fille boy non. Il faut aider Maria, mais Maria a un problème moko que non ayoka mututé. Des différences on a na moni et pas parce que Maria depuis bandi réseaux sociaux qui depuis 2022 depuis 2021 ba insulte ba makambo ibela lo bakana munoko na ye moko ya ko toucher pesa ba personnalité ya bato. Elle n'a jamais demandé pardon. Na ebité so vous êtes na vidéo na TikTok ya Maria penza boya ya sengi pardon. Natika komona ngote. Mais beaucoup na réseaux sociaux beaucoup mona ba vidéo belé au Karina senga ba pardon. Dernièrement auti kosenga mobali ya grande sœur ya Marie Ntumba o eza soki mama sociale pardon du fait que non rando moko bimaki après maba libala nae mais Karine memaki epe likolo. Mais le monsieur ba ko signaler Karine que non le monsieur aza master ba grand frère à Karine. Karine na ye ba kité abimaki ay ko senga pardon. Défaut o eza na Maria tabolobeli ndenge nini alinga toujours azala au top. Alinga toujours azala au top nde mabe na ye. Bandeko soki bolandi audio ou encore bolandi maloba o Karine nani soki Karine pa kotinga boedeni. Marie Ntumba alobela ki pasteur Walesa bandeko non. Atanga na yo ndenge tozotala ozobozolanda nga ondima te balobela papa abino bongo. Marie Ntumba ou encore yaya na ya bimaka pona koloba ke non ba parents te soki bo toucher ba parents mabe mais bango ba toucher pe ba parents. Namoni tina mama oyo alobaka ke non bozongisa nzambe na mitema mama Gerda aza na message aza na vidéo moko boya elobeli grande sœur ya Marie Ntumba ya koloba ke non yo lelo oye kotelema batu ke non ba toucher ba parents te mais yo finganga nga naza mama Gerda o finganga pona likambo ya pasteur pona na likambo nani ya José Nzita. Soki tolobi to kende lisusu tangu bino bozolo bakeno ba papa te mais biloko Marie abimisaki na mutu envers papa abimisaki na munoko envers pasteur Walesa ezai bien te. Pasteur Walesa zala frapper azala so pedeni bandeko makambo wana ezalaka déjà okoki koya ko bimisa ngo boye te loba leta ye moko
Tango afingi yaka nano pasteur yo misu minene lo ndire so pende nini wana. Ma chérie mon frère. Ah benga pasteur ma chérie mon frère. Biso nyo so que non ma chérie mon frère eza kozala deux fois. Na oki ko tchaba parole wana te. Ce sont des paroles où trop blessantes. Ils ont des paroles qui vraiment trop blessantes. Non, attends, papa n'a pas dit que nous avons un corps. Mais fille a exagéré parce que quand on a corps, on a dit papa n'a pas beaucoup langa. Quand on a corps, au balobaka que non, qui paye à yo. Ce qui Marie Ntumba elle a voulu interpeller pasteur Walesa na manière wa kinaki na ngote. Parce que atanganga tangwa bimaki ngabimaki na kombo Maria te. Batu nyonso basiblaki keno ezaki chacha d'or ye pas TikTokers ya koloba keno yende papa na uta ki kokufa. Mais elle s'est portée garant ya kobima pona kwa koloba babiloko moko ke non botika bana batu abomaki papa na c'est moi nde bozo lukanga nde cible na bino. Pasteur yaka to sa rando. Pasteur yaka to sa la rando. Non, to ignorer ma kambute. Netinga j'ai mal. Allah li place à ma bé. Bandeko, boyebi liberté eza eloko moko kitoko. Ka soko kota place wana ndoko yebe eloko na zoloba. Yaya mboka oyo mboko na za Afrique d'ici ezaka soki likambo nini yango soki ezaki document soki na se retrouver pe na kati ya kitunga wana ya ba policier. Yaya kitunga na eza pema. Kitunga na policier eza pema ka ne na moni pe na Congo ngo baza ni na voiture ya kokende komema mutu bazui mutu soki na ba ketch wana ba taxi. Na oki ko souhaiter place wana te. Mais il faut pas to vanda kimia to ignorer, il faut to loba to belela mabe na ye. Kolobele ke non, défaut na eza boui. Losoko bima tambola boui tika. To ko soutenir ye oui. Mais il faut que yebisa ye vérité. To ko soutenir ye to yo ki mitema pasi oui. Mais c'est quoi conseil nini bopesi après likambo nyonso? O nzembo ekomi yo nakomi nzembo yo pona kopesa yo espoir kopesa yo courage soki courage soki nini oui tokopesa ba courage mais après courage aza pe na défaut na ye aza na mabe ya salaki pasteur Walesa elle na ba yana ba lingi makambo kosimba ba parents na bango te mais soko tali papa Walesa za mukolo même pepeta tata ya papa na ye papa Walesa za na bana. Lorsque je dis ma chérie, mon frère, pasteur, ma chérie, mon frère, Miss Wana, guitariste, naibio guitariste, insolence en agnonso, ils ont insulte. Yo lingi ba fingelo papa te, mais yo zo ya ko finga papa bato. Dites-moi, oso komi influenceuse, bato nyonso bazotala yo. Oso gagner ki star na yo wana oluka. Oti na mikonga donc oza fi moko, oza na histoire moko boy, il faut fortifier ka mutu. Mais il fallait s'intégrer dans la biloko moko boye. Oza déjà na boutique, o boutique non en danger. Oyebi na nyaki ko kotelo na boutique boye pe ba yeba tikelo peut-être ta poison. Oyebi te. Comment est-ce que bozo tambola bozo réfléchir te bandeko? Risque ye moko alukiango. Attaque non na eza mwana nanga, je vais protéger, mais il faut na pese conseil. Au grand jamais Maria Soka sali sorti médiatique ya kwa attaquer mutu. Jamais na Soka. Ah débordaka. A débordaka toyebi. Toyebi que non a débordaka. Mais oui, tu peux soutenir ici na prière oui. Ce qui peut na peut-être yeno boy, ba tu vas soutenir oui. Mais après que soutenir yé. C'est quoi le message conseil nini boko pesa yé? Attaque non azui makambu oui. Azui makambu tobo ite. Karine Mokonzi a publié une photo ya la pauvre Marie Misambo. À partir de là, Karine a brilla plutôt. A brilla. Donc, au moins, il peut Karine a vu makambo ka ninga plibiaka. Oui, tokoloba keno a vu makambo. Mais non. Conseil a appelé likolo wana. Ce qui va koyebisa senga pardon Karine abima na makambo ya Marie Misambo aleka leka na ba chaîne senga ka ba pardon. Et le kozozanga eza humilité. Donc excès de zèle, oyebi ke non ngande. Non bandeko. L'état tikali l'état.
siko a balobi ke no kana e 6 mois à une naoki ba camarade ne ba ndeko ne ba tiktoker bazaki kuna ba lancer message botika o non ministre alobi kaka ke non ba olinga kaka ba solola na ye ba yebisa atika makambo ya kofinga atika ya makambo ya kofinga menga na landi a balobi ke no bana walesa pe basi ba telemi balobi il faut ba porter plainte. L'état ezalaka bongo neti l'état ya en Afrique du Sud bandeko ba policier ba koya kozwa yo kitoko zo solola pe na bango na façon ozo solola na bango ozo yeba te ke nozo ki kolala na prison. Yo peut-être tu vas te dire que non na okoma nanga kuna ndenge to solola ça va se passer bien ya tango komi ba kozwa yo bien bo solola pe ya tango komi kuna ya face changer ba bwili yo siko boye bisanga. Le problème c'est quoi? Toi qui m'a bé humiliation sa propriété. Quand on a mobali ne bilamba balongoli sans cinglé zotonyo sa mobali monani bato mususu ba komi oloba tu vois la fille okendaki koluka moi so pesa ke conseiller olingi moi ça ça n'impolitesse na munoko il te fallait peut-être soko olingi ye au conseiller ye matati patata. Bota likambo moi si ekoyeli mobali pe kuna balobi ke non ote ye dossier na ye azape na ba makambo ebele ya ba business na ye a escroka bato bakabuka ke belé o eza vraiment propreté pour na couple mais to yebi ke non bazui makambo mais après part que non bazui makambo. C'est quoi les conseils to kopesa bango? Maria parle trop, Maria insulte, Maria soki alobi avande la mutu na ye ba te soki azala na vocabulaire à ma finga soki azala na dictionnaire adono. Mais il faut pas la laisser comme ça. Beaucoup vanda wana oui mais na sena bino bozo ba non a débordaki. A débordaki. A débordaki. Boyoka. Comme on a dit passé on a qui prophète ndenge ni mona nza ba aussi biso touche. OK. Sikoyo allez. Voilà partir les cas bon na bana témoigner na ngate na gloire na ngate tant on a bien hôpital na témoigner na internet parce que a benga moya ko sa témoignage dans l'église le banzambe na ngam tasali bonga bina partager gloire il y a 12 ans de souffrance tena batamuki za gloire à nzambe pour na perdre tante makambo toyoka alobaka mabe pasteur deux fois ma chérie mon frère ça déjà deux fois mobali ya mutu. Espérons lundi batika ekolanda na nani na ministre ya justice ninga lobi ke non kokanga isu bato mema baona makala pamba te. Espérons mais kana ye bandeko eza grave tout chama ina munoko te eza grave mais souhaitons mutu abima. Voilà tokutani bisous bye.